What have we done? Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kacha chaîne à Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Maniqué de John, babando tambola 5 filles. Oh babando sala ki bula wayo. Oh là là. Mobali ya liboso ya maniqué. Na monde musique. Bande olanga bolimbisa nga po e choquer bino. Mi pa musicien za mambakala. Wa ko luka ngai te. Seri wana wenge El Paris ba na succès. Wenge El Paris succès ya ko sakana te. Bazaki logé dans l'hôtel diplomate. Musicien place au vani mouté me bouger dindidi. JDT kosilikate aux alarmes mobile maniqué. Maman ko to boye ngoyu. Benazolo balikambo eza vérité. Omoni bino bolinga vérité te. Est-ce que ngana koki ko ya? Na lo balikambo ko boye sans que na na source information nango. On va que maniqué abotola mobali. Babi ndonga zaka mobali ya tantine. Maman ba prince ka. Donc grande sœur ya prince. Wana babi ya uvana na njili mani kasalikisi babo ya tantine mam na oloba na okosate mam na oloba na okosate prince ka même kisi njora yebi prince ka aza mwana bango tango babi akenda be tango babi akufaki prince ka zalaki mama opa azali na mwana mususu o papa mbaba ndo boko lele na poto nazoluka komba mwanana naza makasi na ba recherche motina ke kozwa biographie ya maniqué na biographie ya maniqué ne la sabo je suis riche. En tout cas, tout le monde sérieux continue à faire comme maniqué, na Cindy les guerres. Tout le monde continue vraiment. Tu es battu tout qui n'a pas pu te comme un autre wabi. Tout le monde a fait un le souci na makasi na kati ya famille ya Koffi Olomide. Normalement na bana na yepe. Tout le monde dit distant ba réaction na ye. Oui, bah premièrement on le baboya. Dit distant à moana. OK. Nenga sepelaka maman bango. Azora mobala batama gode ndenge pe biso pe bana masina to sepela nde Cindy azu mobala batama malia. OK. Ngaza ka hypocrite. Ozo comprendre. Mama ba Didiston. Tango sepela na Koffi. Era ebisa batuke na sepela na musicien ya bisi moto abandai ko kende ba concert a Koffi mingi. Mutaye se savana o mema. Mopa o emo abeteli solo na olobeza ya ngate ya mopa o ngana ko interpréter na bongisa. OK. Ayebisi ke na okende concert ya mopao tokende tango bakei mopao moni ya sepeli ya sala tout balongola gode. OK. Omoni mopao to publier mo ane wa miss. Oui miss Minou. Oso comprendre bakomba ba Minou wana to yo ka se nema ka mo ebimiti. Oui. Yo ka da Koffi tanga yemba banzema boka ba Minou abwa bango te mopao azali na mwana mususu o papa mbaba ndo boko lele na poto nazoluka komba mwanana naza makasi na ba recherche o motina ke kozwa biographie ya maniqué. Na la biographie ya maniqué ne la sabo je suis riche. Et puis okoyo ko pa mutu musute kaka ngam na bimisa biographie na tanga mobala maniqué ya liboso ya musicien o manika bimala la monde musique. Lelo za indat Koffi a publié Minou pour moni mwana ya manquer respect. Papa biso toza ba africain a droit à 50 femmes et dépend de ma coquine. Biso to ami nelete so bazile maîtresse a que le refuna mon bala bo malibala sa désordre. Nous sommes des Africains. Mère Alia na mutu na etinenga azaki ovanda bongo yaba no kanisa kazaka ye moko et pas Koffi. Tolongo la ta Cindy, tolongo a Cindy. Ye moko et pas Koffi. Koffi on tombe tel sur la zanan. Artiste munene ya mboko. Légende. Mouton c'est la fierté à RDC.
donc Kofi Nengazana a même Cindy Nengazabongo aye bakaza na morceau dire pour Kofi ozaka na yete OK surtout garçon kuto azana mbongo te azuka beauté na etie aozana base belé bon mo pa mo konzi ate to beta tout ça ba jeté ko sur tango mwana wa mukie Didi Stone aye a manqué moi sa papa na respect oh ya obenga maman ali nani Cindy mtaboko la banana oui Cindy aboko la bino nani Didi Stone Cindy aboko la bino za maman la bino bon respecter beaucoup de respect. On manquait papa na au respect. Papa o a choisi yo. O a lingaka o makasi. A sali que lelo Didi Stone comme la niveau o komeli. Pona ki bombanda ya maman na bino. La différence ya bana Kofi Olomide nyos to mona Didi Stone ma kofa azaki beaucoup plus ko pousser liboso na. Mais na yebiso ke Kofi atanga comme minute abisi comme minute pour na Didi Stone a manqué moi si na respect et puis a manqué respect liko na ngwa poster jibe piana siko tala ba commentaire ya ba congolais non jibe mtaboko la bano yo jibe pas divorcer ali a pas divorce donc ba congolais ko ba comme benda image ba bambela jibe problème na mo pao on se comprend Didi Stone tant que ta maman pour na za ma kulutu grande sœur à Cindy, nazo peso conseil boy. Makambo papa ko kotate. OK. Oza mwana zala reste en dehors ya mambo papa. Vraiment bima li banda mambo wana tika papa ba régler ba problème na bango na maman. Kofi alinga mère alia, Kofi alinga Cindy, ana choité. Aza vraiment na choité. Cindy wana obino bolinga mo négliger lelo. Yem tasali que musique ya papa na bino et matali susu ndenge matiwana. Donc beaucoup de respect na Cindy Leker. Biso ba masina totika likamino kite. Na tamboli lobby na zongi ya soki 23h pour na luka biographie ya Maniké. Dans la degré. Ti 23h nga la zongi na tema konanga a. Ko luka biographie ya Maniké. Achai musa place ba charate. C'est notre biographie. Donc, si 23 mis sur le biographie. Ouais, biographie. La personne qui est au Tangara. Qui est bas. On a complice. Il y a la biographie. Biographie. Brillant dans les couilles. Le Tangi la manique biographie. Manique de John. Né en 1973. Commune Kalamou, avenue Oshwe, Maniké. J'espère que l'adresse n'a pas ça. Et ça, le coup d'attendre, on a bien le bossé dans la IPM à 5 sur 5. Il a pas aussi. T. Manique de John, mère de 4 enfants, 3 fils et une fille. 3 fils, une fille. Moi, on a le bossé Jonathan. N'a pas ça. Il y a un prince Babia. N'a pas si. Moi, na bébé balé na zoki tante pour air le kaki. Ya moi si na wa suka moi na soda. Yo na babi ya boboti bana mi balé. Na kosi. O ya muke wana ya mobali wana moi na ya policier. Na kosi. Maniké de John. Babando tambola 5 filles. O babando sala ki bula wayo. Oh là là. Mobali ya liboso ya Maniké. Na monde musique. Bande on nga bolimbisa nga po e choquer bino. Mi pa musicien za mambo kala wa ko luka ngai te série wana wenge El Paris ba na succès wenge El Paris succès ko sakana te bazaki loger dans hôtel diplomate musicien place ovani muteme bouger dindidi pona lelo na moni nakata o eza lokola il faut to salongo deux parties musicien so linatanga kombonote o tindi mbongo na kangi kombo mais kombo eza nango awa sobe ngunge swinga ka pendant ta émission na tangi komo na yo to bombi na koma musicien na bomba Clark c'est bomba na bomba koma musicien bomba ka mais neba zawana moko na bazaka écrit de 5 filles o bando sakri kibula na 5 filles na bangwana bazo copie ya ba musicien ya El Paris Maniké azalaki mwasi ya musicien moko na bombi kombo omoni kombo to sa na prochaine émission so musicien tini mote te na tanga kaka batu ba osilika Inès natanga Inès Samba natanga
Bon, na tiki question wana. Tokita. Musicien comment les ala on peut ah. So botel peut ah. Bon on a comme musicien. T'es bon bagarre. Poani. Bon, voilà la prochaine émission. Poani, d'abord me poani. OK, tangakas. Musique. C'est la musique, c'est là. Tu as gozo pas. Mais toi la janvier. Ego abimana musicien mako ya wenge El Paris makamonga nazo loba. Eza lokuta te place mani ki avandi soko otala émission oyo. Aloba Miss Lolo. Tenata raconte musicien. Manike de John mobali na ye ya liboso ya musicien na wenge El Paris o bavandaki na ye na hôtel diplomate komo na ye JDT Mulopwe komo ne JDT Mulopwe mobali ya liboso o manika linga na monde ya musique apa ba misia mikemiki apa kinduma ndenga no sala tolongwe wana nganda ya drogue place manika bandai ko kenero mela drogue et pas ya vie Didier Birik na vie Faïda place bakutanaki na Chokoro Babia balingani na kati ya monde ya drogue Chokoro Babia azalaki na mutuka oyo Kofi apesaki ye BMW série 3 injection Babia Ndonga asimbisaka mutuka pa ya vie Faïda vie Faïda kufa oya bandoke mela drogue batiki mutuka bata Kofi bakei tant le grand mopao ayoki yango atinda batu bakene ko récupérer mutuka wana Babia drogue se côté na mikour manike makam na loba na kosité so tete mena yelo mususu na suki sina nkara na ngana drogue na bai na oyela batu ba photo ya manike nenga ndo saki nduma na maisav na oyana ngo loko luka bana masino biso to sisa likamnokite. Merci beaucoup. La biographie a été lue. So la lobi ma bebo bobongi singa la za française te na congolaise. Abandi to la to ki biographie nga kaseki biographie ni anini we a fait né en 1973. Et kokite. A ko 50 ans et kokite. Parce que biographie ki nduma ni obi. Ay kasi ke do sa ki nduma. Manike de John, ko de ko senga pardon te. Allez, tu as rapport à Mbouessila. Na sisi no biographie nete. Biographie manike to tanga o malema. Point to tanga o mba. Na tangi moi parti. Yé place avandi a comprendre que batu ba yebi vinaye. Yo sakana na Cindy le kerte. Cindy a lobate. Aye a provoqué Cindy. Tant Cindy a répondu maman baba lobby. Baba a CP là. En Bible zo sabiso. Muto ya zoba a CP là na likamba muninga. Vous comprenez? Cindy a qui réagir parce que a salir personnalité naï. Oui oui. Que abimana fali. Bon ya abimana JDT. Poigne lobate. Oh là là. Au monyango. Et le bête qui signore abi oh. Abimana mi bale belé mais pour la nini karatinga maka ya babia. Babia. Surtout la nebeli wa babia on les a maboka manikete. Wana bombe. Eh. Photo la de. Madike nani pardon Miss Lolo madame Pouti monte deux aux autres téléminatés mila kara Miss nani Manike de John. Ba secret ya lobaki abomba pona ko felo mino babia ebise monte te akoluka yana ba secret wana. Na lobi boye. Sur tali YouTube depuis samedi, ti le lomani ka tourner te. A tourner, so ka tourner c'est que ça ba émission o ba sala ki samedi na tongo avant pakeya. Na tele na otiko tele dernièrement na live asali ndako bota ya obama na lobi soki azo sa des émissions teza ko banga teza ke ba yani ba petisi ya. Te ya za ba yaya. Mutado ya lokate. Abana ba yaya. Ndako tourner na zabo e grand frère na bisa dans États-Unis isanga na tika marambo ba émission. Na lukelo kwa saela ngana boya. Na boya auto ya. Na auto yacht. Ba faire voyager na boyo so mona. Miss Lolo, merci beaucoup. Émission les gars qui to sala ki ngana yo en tout cas au confirmer biso relation ya les grands mopa on a honorable Cindy Leker en tout cas ngaza ki na mba doute na oto kolanda intervention ya mama Rifana Londo azali bongole ki ya Kofi Olomide na la intervention en tout cas biloka lobby biloko ngana kangi na retenir lobby que Ali ayemoka senga divorce pas Kofi Olomide. Mère Alia basala divorce. Pour mère aye saka mopao pona. Cindy tonga. OK. Siko yebisanga. Vraiment mono Cindy.
Éviter vraiment. Ah, vraiment, mon aussi, tu vois, pour l'honorable. L'honorable. N'évitez vraiment. Ce qu'il y a, c'est pour la dette, Cindy, Ada, pardon, cerveau monteur, il y a quartier latin. Donc, Simbate. Fala 5 l'homme, ça c'est 5 l'homme. Nous sommes pire, mais Cindy. Voilà, merci, on continue avec. Fallait mère Alia, on a une mère Alia comme un chanteur. A comme on m'a le roi Cindy. Non, voix nini. Té, a comme on m'a le roi Cindy, faut pas le roi Cindy. Soyez. En tout cas. Boko ka Cindy té. Ça va répétition pour la monde pe vidéo moi celle qui oyemba. Oyemba azobina. Abanda ba rep. Donc, si a comme la voix le roi Cindy ça il y a temps. Il y a et puis na âge au mère ali a comme nango au kasuko yemba té musique c'est nga faut na souffler et puis ba discipline belé. OK. Mère na sitaro qui ma footing na ba jima ko sala té chaque jour na tongo la muka banda obelela que lo luka terrain mo bozo gango soigner voix. Kala au moins ngata na kenala na nini na orchestre bozi na anti choc. Chaque jour bana balembanga bana balema surtout sur la manière kola nzembo mona linga pe donc banzembo parce que nous c'est vieux bozi et ça lango banzembo grand-père ils allaient bien parce que tant nga habité nga lokana mwana changu men fona bina yekola ce nzembo ya vient nga wabelo et ça lango chanson mo mukuse mais ça pe kitoko chaque jour so na yembi wabelo na kena yembi nini Sisi opesinga folie d'amour utase tolingana ngai na yo nakomela whisky takapamba sisi na langwese yo chaque voix kendanga na ebisio surtout se bandela na ba monter na yewa wabelo rango pesanga bolingo ya solo ngai pena mi pesa papa bolingo na biso tokabola moitié pasi ya bolingo na biso poto kende liboso. Non, au moins que chaque jour il faut oser la répertoire et orchestre. Faut kanga nyonso. Donc ebandel tisu ke bane. Donc yango na koma oyemba banje ma grand-père ebele. Pour nini pona keneki na studio bakotelinga banzembo bakotelinga kitoko na nzoto nga na zangi libala mama memanga ibasambelelanga basali nyonso ekoki po baboma ngai lolo fiare eleka ngai babwakelinga malade kipwaka mbanda lelo adendelanga angai misekeza kitoko ekwenda mayo bote ya bangelo na démarche à sirene mono maneke na lataka pe baolo tango nazalaka abone santé malade silisinga wana nzemo la sala test na orchestre grand-père wana nzemo la sala test donc chaque jour nazaki censé kolamuka 5 heures okimi mbango oye obandi ko répéter emso liete yo wana natia moto Merali encore à terre. Et puis, il faut que voix Cindy a craché à terre. Cindy a une voix angélique. Mon père, déjà, il a une voix bolingouza. Quand tu as su elongia, moi, non, vraiment. Elongia, il y a vraiment qui toko wana bolingouza. Et puis, si tu as zolo Merali, mais Cindy, on dirait kokana. Mon père, on dirait alinga basnika abilongi ndemoko. Na comprendre que mon père ngolo ngana lobaki yango loko ngai vraiment na s'adresser te maintenant le moment na maman hein na maman honorable Cindy on va s'adresser maintenant à Cindy non s'adresser non s'adresser maman c'était non s'adresser maman oui pardon on a o ekomaki ya prince Babia ya Anna et ya Tom Nyumba donc nous de la famille bobotama combien 3 4 mon aliboso olobi eza Juyo Yami Balé Prince Babia Anna na Tom Nyumba mwana suka mwana na bino ya suka baza bien pour le moment donc pour le moment bas tozana bango pour la prince non prince akoma na ye mwana ma campagne na PC ba mote Prince Babia et nazo luka pe kutu pona deal moko boy ça très important oui tozali ne pe lobby par rapport à makamone le kato soli donc yepe mikolo tellement moi il mère eza bien donc tellement bika que moi liboso ni muta mi maraba mikumba nyonso donc nazana ba petit anazali Tom azali
Donc on est là. Nana tumboli moto, nana pelisi moto, et banaki ndenge nini. Bon moni yango pelo nengena loba, merci archevêque pour loba. Toza libota, toza famille. En dehors il y a YouTube archevêque a na vie privée naïe, ana ba naïe, azapi na famille naïe. Sikoyo biso tant que tu na YouTube, tu comment vous voulez nyonso photo tchangoka na YouTube. Non eza mabe. Nako corriger tanti Christine T, soka salaki mabe, soka salaki malamu. Très bien. Donc nangai de préférence nanga je l'entends ka dimete que pour na elo autant on sala on de chef la de ali boso. Ah auto so liboy. So na l'élection na miso bato et clair nango ko za ndenge ni. Tu vois ça que maniki ba sola. Na njora. Ana kisinjora. Na ba voice quand des alaka. On a kota muzinuti wa mahamna ba. Très bien. Mais naza pour maniki te pour njora. Oui, oui. Ouais. Vous éclairez kaka. Na éclaircir kaka faire ndi bandaki. Quand des boss là, yo koto olingo sala promotion mona biloko ebimi kuno sala promotion mona tenjo ngana limité pour na prince. Akenda ki na Il y a la ligne to non comment tu vois ngana sanga na okuba mati wa Très bien. Ti relater biso fait na pe soto. Les jours prince a combien na Montfleury ngapi na ibeti. Na ibeti na kina makamu na prince abingai. Ah Lovier. Ah na kina ku na Montfleury bani na quantité bani na ici. Ah petit nanga. Okina ki ndenge nini On a prince abengi fanda boye. Sans na yeba. Ebi soko sali tonga na oyeba ezama bi. Voilà. Sur l'air akenda ki wana. L'air akenda ki abenga ngati. Abenga ki otewe. Abenga pete. Tant ko akomi na audience bayambi ete. Bayambi ete we. Abenga ah vi. Na komi wana bani bayanga na bi ah bayambi ote. Bon ça vient mabenga ki ote abenga nga bani ah na koti nga pe nzoka tango akati nanga abeni maniqué. Ah donc il m'a informé qui maniqué. Informé mère que non na kem na comment na mon frère me bayami bika maniqué bagisman maniqué maman atineli njora ba voice place debe bandaki ya banda yi wana source ya makambo. Source ya makambo bandaki wana. Voilà na ngani to banda wana oui. Très bien. Pour ba éviter ba monika que non ba audio bimi ba monika ceci c'est là. Donc source ya makambo e bandi wana. E bandi yo benga maman. Informer pe maman. Informer maman tena ke mieux ka manike o ka nini ba benga na bango yote abadi so demander so petit prince ndeta nga katina prince enda tineli njora voice babandi ante te njora ali pe mena confite ba voice on bebinde manike ayi ko tina ba voice yo atinda ki wana au comprendre donc entre conversation les appels conversation so ko tina pe muto fingi pe mutu mais mtatali ka ke ah le kamba mutu na ngai so na bina bimisa ngo boyesa la fo eta ke na to longo kutata mutu te tali libota famille bana kati donc audio ebimi à la toile aux gens internet dans les réseaux sociaux ils ont audio ils ont qui conversation privée à des personnes bande ko solo là c'est confidentiel so tali émission mais c'est manique cette émission mo ba no finga sini de prébu out le bal makamwana mais avant ngo ezaki ba vidéo bima ki pe manique zolo ba Cindy c'est pas ouais mwana bumbu mwana ya nini ya masina oite abi wana isu na moyeti voilà on y a vidéo émission oh ben nego sala et soit qui n'a ngoyiti mais oyo essuyer et ça ndi ba ebise ke abimana kings ko boy what is a voice ni kanda et le libérer ngo sala pardon oui par deux ans force mon donc et traversera partout voilà le pardon est une balingo babo excuse balingo babo mamutu batie vraiment bakangi bon bandage na nini na miso ne doka liboso alors baga bo pardonner voilà donc naebi donc na minto ko no lobati téléphone so décharger voilà bazo benga ba page à Facebook ko lobati ba luka noni ba manika ba yeb na ba direct bazo benga no skona kota na sala nini voilà na loba nini pour la tourne au lobasu wana bosi bo traduire en na ndenge na bino makambo mathématique soso très bien ou comment et là non c'est ngai ceux qui prennent tes alliés nande tout monde ba soda wana pardon maman retiré ceux qui étant que ngai vraiment moi na mobali nga moi na ba maman na yé vraiment aussi un pardon de la part maniqué et anika mutu un jour sous beaucoup fanda pe pona oh nyo so ileka faut n'importe aller ah maniqué yo ah lobby sanga boy la vie continue
Pour n'indemnité qu'il y a le cas en démocratique, la pour nous avoir concentration dans le studio na yo, il y a ma camophobie, donc faut la concentration, faut focaliser dans ma cambo. Pour nous ils ont un buzz. Base ya ba YouTuber bazangi na bango batumusu bazangi ko bazangi ba inviter afana ni nanda ku ba nanga na ko batumuta analyse tango ici la zone nesu nanda ko za su base bino bataba base bino. Alors pour la Koffi Olomide parce que wana koko donc racine onyo sotozo mona oyo onjora maniki Prince Babia ni ndete Koffi mais bango nyo so basati. OK. Mon père a moto yo mi ba tresaki na tout mais soit qui pas bato na nyonso makangis akangis prison tonda pona atonisa bato na prison blessing muto boma vraiment bezo ezaka yo